Maman na yo batati. Boyeta maman na yo.
Comment vient ce bon événement où tu es après combat babi na kati ya ring et qui t'a qui les sous na kati ya c'est pour que ba attaquer ouais ezali mabokoto mo même mabokoto mo pourquoi toujours que ezala kaka yo ba tu ba ciblaka. Mais oui pour mabokoto mo za kachera mokete mabokoto mo za kachera monene tango nazo bunda kachi bango nyonso mona ka bazaka ba kacherte bazako betelanga maboko tango bakoma ba kachera bakoma luka ba défier nzoko ba ko isanzoko ba ka pe mokote ba ka mi balemisa mais tellement naza non gêne le roi bango moi ba longa mais quand même Constant voilà. Merci beaucoup. Bon, comprendre c'est l'ambiance. Donc, il est aimé par tout le monde. Mais Mabokoto mo elo roni no sala pour que au captiver ba no nyoso ba fanu ebele nyoso balanda kai. Mais sala kaka. Kombo nanga ya Mabokoto mo elakino mesala malamo. Nazaka no respect na pesa bango respect et puis na sala misala nga ya kitoko oyo bango ba sepelaka nango yango moni toujours bazaka derrière nga donc voilà secret ya yango wana. Alors impression d'abord il y a catch il y a oyo uto lutter na kati ya ring impression non ezaki nini ezaki match facile pour na yo bien comme normalement combat ezaki vraiment moins un peu facile mais et comment moi dire par rapport yande bayaki 25-6 mais tellement naza debout congolais moi no afana na bedingwe moi no afana na balokamba si bolite moi no afana na banyama nyama moi no akana na ba grand ya mboka oyo nde sali que non na remporté toujours combat mais obuntaka mingi na suki mais Constant na sali quand même suki mususu bandi ko kata na siko tango kata suki makasi wana ezaka lokwa Samson bien comment non normalement suki contribuer peu belé na musala nanga ko kata omona suki onyoso adversaire na ngande bakata ngango avec qui c'est ici là te babula que non so bakolongo lisuki nyonso esele Samson mais qui c'est zaka na nzoto o ezaka moi na pesa mo ndambo koto so pe balongo lokole msu na ezaka pe na tolo na kochango pe na lokolo donc eloko bango basanga koyeba yango wana secret na moyen ba izate même message na yo na mkola lelo et puis ba o nyonso bazoluka kaka mabokoto ba bokoto mo parce que ba message tozo zo de partout bango nyonso balingi kama bokoto mo alors message ni no bel défini nos en aposo lancer bango nazo lancer bango défi sikoyo lelo baye soki 10 soki 11 eza moke po nanga basanga na lobby lobe za final loyi baya ta 50 loyi baya 50 na osambwisa bango awa omoni eloko na ngana sala bato bakoti bakomosenga papa nayoki mwa mawa lelo mais lobi na yoka mawa te po o basala nga bango bayoka mawa te lobi so na perdre public ko no so mona simela ngo ko teza moke balandinga bakolela bakolia te bato bele bachaka bambongo baleka bambongo mabokoto babenga ke Paris foot donc so ko chembongo lia yango te sikoti oti ki saka bato biloko nyonso na longola la bango biloko mawezala te na mutema kama ndeti ba niveau ba sexe kama me permettre na kati wanga ba betinga mapaya bongo nde bazwanga ba betinga ba brique bongo longe panzani ma bango bazaka nango tango bango bazana ma tenga pe mwana sala ma bango. Merci beaucoup Mabokoto ma message pour la ba fanatique nyonso ya musika o ba Holanda message pe no ko zanga te na pesi ba fanatique nanga tout o no présentement o baza pa premier nanga bambo te bena nga bango mingi présence na bango ya ngane na zalaka Colombia na lancer bango message o eza champion na bino ya na bino leki na bino na zala ba compétition awa lobeza final boye belé ba basangi lelo boye belé na on continue toujours ko ça nous rendre bon message. Alors pour un match pour la lutte oyo batieli ceinture en jeu oyo kibambi ateli ceinture na ye en jeu pour un match pour na catch lobby olukolo ba ne loka ko lobate pour Mabokoto mo azali abangi ko tia ceinture wana contre Mabokoto mo maka luka moto muso ateli ceinture Mabokoto mo azaka wapi nango aluki mutu moko uta free ici la teli c'est donc ngana salaka awa donc abangi nenga po bango babanga na bango po ba ko debout mukolo makambo bongo da nan bo bunda te pour que abanga yo bete déjà une fois na sa position be de kibambi bango bazala na bete déjà na sa pou ye azala ba témoin belé bazala na dans soko moni asengi adversaire musu combat Mabokoto mazala awa se ga ebi no sentir wana koke mais na PCP ba bonne chance na sentir pas adversaire ba bunda ndu na pas makasi mais nga vraiment na promettre na lancement ndu wana botolo sentir après nga na luga ndu wana na bete na zo sentir. Merci beaucoup Mabokoto mon ami, à la prochaine occasion on attend tous ensemble merci vraiment na c'est la gentillesse. Merci beaucoup vraiment donc on comprendre que c'est l'ambiance Mabokoto Mwazaki quand même mutema polele ya koloba alors le coup la zombie de Kibambi a déjà na kati ya ring donc tolanda oyo ezali combat ya zombie de Kibambi merci. Beautiful Maluko!
merci Babi. À la fin, il y a catch. Donc, le long de mutation qui si zombie de Kibambi, le maître, il y a des mutations qui ceinture naïe. Donc, ceinture naïe déjà on a la carte en zoto naïe Afrique. On a outé qu'on gagné et pas il y a catcheur lama. Donc, on a outé qui France, il y a qui ceinture naïe Angers. Alors, zombie de Kibambi pe na makasi naïe Alexa qui m'a balicité naïe na outé qu'on longa ceinture. Mais il y a pas les sous aligné qu'on sous qui sa ceinture en pas naïe à Tiango Angers. Nda bengi saki qui cardinal à outi Afrique du Sud, cardinal ni moi dit le blanc. Il y a une outi Afrique du Sud va conquérir lobby mais lelo déjà impression il y a maître zombie par rapport il y a match au outi côté l'on a pitbull au kolobani. OK. Voilà azali mwana asa adversaire pour la 4 minutes ça adversaire na biloko kokai na ngate. Alors nazali ko na choc na loboko mais na bete pour la cardinal que lobby ko za la mystique pour naï. Mais quand même, on dit que tout le monde est au bêtier. Bon, on a eu quand même un match déjà, on a talé là. Mais le long, on a par exemple un spectacle, un salle de zati, un spectacle, on doit me pourquoi? En tout cas, on est concentré dans l'esprit zombie, il est sur l'esprit né, ça kamabe. Donc on a souhaité écouter l'esprit né, mais na kamonenge. Alors l'objet n'est pas recépé. Mais tant que on a déjà zombie, on a des zombies qui bambi. Pourquoi qu'on lingate esprit wane ya tant que comme on a déjà katamakila? Bilo ngala bunda bakoko bango bayaka bakota na nzoto. Dégâts na dégâts koka koyana ebité na yoko kana suka koko boye mutayaki. Mais juste na flashé yo likamomoko oyo mabokoto mo alobi pourquoi ceux qui vraiment oza zombie de Kibambi oza champion d'Afrique au linga kité quand même obengisa mupaya oya ko Afrique du Sud musika tandis que ye azawana toto gazawana pour dire que obanga ki bangondo kende kozwa o ezali moi di les blancs na kati Afrique du Sud pour oya à combattre na yo pona yo propos wana kolobani. Cardinal moi ndi wana nano abeta kabo na poto ne dingo bakenda match nil aza très mystérieux ngala tsaki ceinture na Angers oyo aza d'accord au bunda aya to bunda na yoki producteur na ko cha camion ngala tsa ceinture ngai pa na ngai bitumba eza kwanga na liaka yango soki ba moni ko bunda na ngai asengi nga komba ngane na champion d'Afrique asenga komba kenda fédération signé mikanda na tsa ceinture bango pe batie loko Angers. Tu es sûr que obanga ki mabokoto motendo lukai ko zwa cardinal moi dia out Afrique du Sud musika kuna po aya boy te ngai tem na benga ki ngane na champion d'Afrique bango defo baluka po baboto la ceinture donc yenda mona ki sava koki yango aye abunda na ngai mais par koki basanga combat na ça d'accord. Mais par rapport déjà il y a lito uto le ka ya les cardinal na ebi ko landa ki yango pona yo sa façon ya ko bunda est-ce qu'il y a ko combattre na yo bon na ebi aza mystique mais aux zombies de Kibambi magicien impossible moi na bakoko alors ce qui azuyo ceinture na yo oyo alzuyango a memiango na Afrique du Sud kolobani na kolobelo ko tekele meilleur gagne ngape na botolo na bitumba ce qui a longi nga zuyango problème ezate un jour na osanga sur revanche. Alors message fort parce que to solo li moi ebele comme le lezaki conclusion yonde mutokangi ma solo ya ba lutte lelo alors message clé message fort na ba fanatique to ba adversaire na yo na mkwalelo kozani message clé na ngezali lobi lokwa babi ba otsa arranger nga na zo tsa sentir ba ebele batala na kolonga o akolonga yene ba robetela maboko. Merci population na l'Union Soboya lobby na osepisa bino. Merci beaucoup. Donc, Totikelio Maloba, vraiment, ils ont fait, hein, tous ensemble. Merci. Nabino ne sobo mesana kolanda merveille miezi gracieuse. Merci Nabisika ne sobo pese qui so attention particulière Nabino. Bolanda ki wezala ki lutte livre o ezala ki lelo na kati ya divina na golf ba onyo so ba ebi luanda ba ebi donc lelo ezaki zombie de ki bambi ne muta asala ki pour que to sangana hein abengisa ki ezaki adversaire a outi Afrique du Sud musika ye awama. Lelo ezaki premier jour lobby kozala finale pour que bato ba remporter ba prix donc on va zo ba médaille puis coupe ezawana donc bino na biso lobby tozala toujours au rendez-vous pour na couper c'est la malelo na sengi bino merci pour na confiance pour PC biso et na ebike bozala toujours au kaka branché pour na kolanda biso donc El Roy Media TV donc bo s'abonner massivement à la chaîne yana donc et puis ça bino ma solo et ba information ya kitoko makasi elenge match babi catch o ezo continuer donc ce que c'est pas là qui na image balobi to pe ça merci et puis ya gigingo ya mobali babi ya taille lancé ya pem muto simba babi lili donc on a El Roy TV yende o ya simbi bilili pour na catch lelo donc on ba merci puisque lobby bozasu ma solo ya kitoko makasi là je pense directement à Papa Zeba Poma hein, donc le cœur de sa femme yende oyo azalaka toujours le partenaire numéro 1 il y a ko soutenir merveille nakati ya El Roy Media TV merci pour na yo Papa Wemba depuis Fukauma là je pense à toi gros bisous à toi Aris Monda gros bisous à toi famille nanga miezi mobimba gros bisous à vous il y
Diaglo, Glody Fundo, Carlian Black Line. Binone so bozalaki de près ou de loin à soutenir biso na maboko na bino makasi ba otindi kapseto ke liboso. Merci. Bon continuer kolanda lobinde épisode à soukape final. Au revoir pour Nalelo. Merci.